toute opération de contrôle. Je suis également à votre disposition tout au long de votre voyage pour tout renseignement. Et je vous rappelle que vos éventuels bagages doivent être étiquetés avec nom et prénom et ne pas être laissés sans surveillance. Merci de m'indiquer tout colis vos bagages qui vous paraîtraient abandonnés. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci, à vous aussi. Donc voilà la Chine. On a acquis formation toute la journée. Naozonga na pourquoi émission tout ça la kanaba na baka 20h 21h ce qui temps ezali na osala mais ce temps ezate komika mercredi. Donc voilà ba maman ba papa bandeko bozana dans liste ya cagnotte bo lelo toza le 24 o yazana posa apesa cadeau Karine bo hésiter te bo kota na live pour boya ko s'inscrire. Il est temps tout ça li yango avant pour tous à la te na yeba kite na yoka kite. Donc tout ça là qui depuis liste tout banda qui depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier ba maman ba papa bandeko walinga ya kokomisa liste za to komina 106 personnes bazo komisa. Donc ba mama boya bo hésiter te boya mutu tanga bala kazaka na besoin ya batu po ba aider ba misu ba olamba ba misu ba osala misala ba misu ba osokola ba sani ba misu ba osokola sale ba misu pe ba oleka ka côté ya finance. Donc ba lingi côté ya finance boya to sangana po cadeau ezala ya munene ya motuya na pesi bino nyonso bambote et 106 na liste ya cadeau ya mariage ya Karine bambote na bino bisika boza parce que awa naza tomoni naza na ndako te. Donc nazaki na formation parce que nalobai na bino bientôt na okoma na ozonga mosala mais na changer musala donc yango na fona sala formation na travailler lisu na bana te na okoma siko kosala musala mususu na vie faut yeba kiloko nini olingi surtout soko za na mukanda sala ndenge olingi formation koyekola eza na soni te koyekola eza volonté na yo eza mayele na yo eza vi na yo. Donc bamisusu bayokaka soni na vie ezalaka te même basi bandumba bayokaka soni te basi okutu bazoya na réseau social ayebi ke eza mobali na ye te nalobi eza mobali na ye azwi pe défense azo se défendre par le biais mobali na ye mais combien pour changer vie na yo. Conseil gratuit ba mama totika koyoka ka soni pona makambo y a pas de saut métier moto asokola bibembe na fin de mois azwaka mbongo na ye moto pa latisaka bibembe bilamba na fin de mois azwaka mbongo na ye moto pa amemaka cercueil na fin de mois pas azozwa mbongo moto pa atimolaka libulu na fin de mois azozwa mbongo oyo akombolaka balabala na fin de mois azaka mbongo. Donc voilà, du coup il n'y a pas de son métier bao basekaka bato wana parce que mbongo ezalaka na solo te mbongo ezalaka na solo te mbongo ezalaka na couleur so eza na couleur yango wana nde motu ezosala makambo na ye emata. Omoni bato bafingaka Karine bayebanaka bomona bango baza na réseaux sociaux balukaka mbongo na réseaux sociaux batikaka eloko ya moninga te moninga so asali video pakla bazwi batie na bachaîne na bango botala omoni bazwaka so biloko ya Magali Lomama te po Magali Lomama sikoyo
bazwaka so biloko ya magali lomama te mpo magali lomama timbi sikoyo bakoma ozwa biloko misusu bato misusu botalaka bango bato ya lokoso bakokoka kosu kosala baémission te bakoma ozwa biloko ya bana wana bazoswana na réseau sociaux otie eloko ya moninga alobi ale yo otie yango direct esala neti ya yo me nzoka nde mokolo wana alobi makambo na ye aza na besoin akotisa mbongo na chaîne na ye. Donc voilà, il faut koyebaka kocréer ofungoli chaîne mpo olobaka maloba na yo soki olobela na yo maloba na yo te tika kofuyaka ka vie ya Karine kofuyaka donc nabanda oloba nakataki parce que contrôleur akotaki kala napesa biye na ngai. Donc voilà bamama boyebi deja lokute eza na kati ya ntembe mais bato bazotimba te ntango tete bato bazotikala kaka na loyenge wana na poto oza na mokanda osali mosala na yo olika osozwi système ke ifo ozwaka biloko ya baninga yo ovandi na mboka mosusu bato mosusu bavandi na nga na kamwake oza na mboka mosusu ozozwa bato ya biloko ya bato ya France jamais bakozwaka biloko nango franchement nga na kamwaka bino elakisa bino mpenza boza na lokoso yo oza na mboka mosusu biso oza na France yo ozwaka biloko ya bato ya bafrançais ya lokoso ezolakisa otala bato ya lokoso boyeba bango baza na bamboka na bango me makambo eza na bamboka na bango balobelaka yango te balingi kolobelaka bamboka balinga nao bino bolingaka biloko oyo eutaka bato kote mosusu oyo ya bino ofani na mboka nalobelaka makambo wana neti bato misusu. Franchement biso toza na événement mibale na 2023 baévénement eza mibale ya papa Hervé Ngola concert le 24 juin et puis na juillet mariage à Karine Mokondi et puis Arieta Kikuli ya kobokisa 1 an ya mbotama na ye ozomona ye. Donc bamama bolongwa na bato wana bisika bazosala bosoto babitula banzombo bazangi soni basili soni en plus oyeno na poto oyeno na Europe nozobundisa Karine avandi na ye franchement yo mpo Karine abali na ye mobali na ye mais ozoyoka mpasi c'est comme yo oza famille ya Karine koyo baoloba te baokipe te abala zoba abala bolole abala kizengi abala motaliboma ezotalaka ye na mobali na ye na famille ya mobali na ye na famille ya Karine mais bino bobibaka mpona nini tala bamaolisa baliaka na kombo ya Karine balamuka na kombo ya Karine balotaka bandoto na kombo ya Karine sikoyo mikolo bozoreveka papa evi bolingi bodécouvrir corps ya papa evi boyokaka misomi ndenge nini bokokosala programme na corps ya moninga mobala moninga vrai bokosala vraiment programme na corps ya moninga liboka ya moninga basombela bango kwanga bino bosombeli deja papa evi kwanga to bosombeli papa evi badra deja bosombi deja badra na bakusa bozoimagine ndenge papa evi aoya kolala na bambeto na bino mawa franchement mawa train oyo na mataki liboso ezalaki salite oyo eza propre napesi tala propre eza propre tala
biso kaka tosalaka baémission ya karine bino bozwaka baimage na biso bokoma kokatakataka ndama akokango ye wana aza nsima wana avandi nakofime ye te na fime esali na ye me nakofime ye te biso na Chine bazwaka baimage na bino ka bachaîne nyonso kozwa mwa image otie na chaîne na yo otie na live na Chine bazwaka biloko na bino te bandoki bamiyibi ya mbongo ya réseau sociaux boyibaka ti sala émission bolembi kosala baémission Jésus Nazareth bolembi kosala baémission miyibi banzombo miyibi batala ngai oyo nalamuki banda 6h ata na okoluka solution na ngai bino kaka miyibi koyibaka baémission ya baninga banzombo miyibi ya baémission bamona émission na Facebook te bamona émission na YouTube te sia franchement naseki bino bye bye. Sablé. Gare des Sablés. Eza gare Ancenis. Gare de Ancenis. Omoni gare Ancenis. Bamboka moka mike Ancenis. Après, je sais pas. Naki formation toute la journée. Natiki voiture quelque part. Dans nos zones, on a voiture. C'est parti. Money. Ancenis. Bonjour la Chine, bonjour. Naki formation toute la journée. Changement de métier. Donc, Naki formation toute la journée. Bonjour. Toute la journée. Pourquoi? Voilà, c'est parti. J'ai fait une formation de toute la journée. On se voit que le soir. Voilà, j'espère que ça va bien. Nazolo bamalem parce que dans un train, le moyen de bamaka c'est ça. Ok.
bato baza tout autour na nga moi naloba makasi eza te nalobi na bino bonjour bonjour à tous et à toutes. Bonjour na mama Arieta Kikuli bonjour bambote na bino nyonso mardi na bino nyonso le 24 janvier émission kana pourquoi kana butu eza gare Ancenis gare de Ancenis omoni gare Ancenis bamboka moka mike Ancenis après, je sais pas. Naki formation toute la journée. Natiki voiture quelque part. Dans nos zones, dans nos voitures. C'est parti. Money. Ancenis.